La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Ba audio nyonso o toyoka na internet eza ba audio o notiela bino. Ba audio nyonso o toyoki mamba Naomi Loko ya Naomi Loko na Michou Mbembele. Nga na oloba toujours soni ezonga epasila. Lelo na ba audio o notiela bino boyoka. Lelo ba baku beaucoup mo pesa linda raison. Te bo pesa linda raison te o eza moma te o pesa linda raison. O eza moma bo adorer ba bonbon na bino. Tangu toyaka oloba bola kisa bango musala. Boyaka ofinga biso ebele na ba commentaire. Bo finga biso na ba commentaire. Mais lelo eloko ekomeli bino. Kaka bino na bémission. Bogomi ko yolo ba ke ba yebaka ko jouer te. Balingi ko sala boy, balingi ko sala boy. Likola matalana. Likola komila kisa. Likola muninga sombe voiture nga pena somba voiture. Naomi Loko na Michou Mbembele babimina mobali moko. Soni ezonge pa nani. Likambo so esalemaki na ba famille libota. Mena minitio la famille to la maite. Mamba olobeza tale bele lelo. Ba audio yoyoka eza tale bele alors to landana pib après to yoyoka ba audio. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te. Awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bando nanga tolandi pib ya Gavker ensemble na bino tolandi Gavker alors bandeko bwana ba problème ba myome ba kyste ba problème nyonso oza nango olingi opération sans cicatrice en tout cas n'hésitez pas à contacter Gavker. Ozana ba problème mabota obota raté soit bando bota mwana moko ti lelo lukazie mais ozwa raté soit okomi déjà na âge ya ménopause mais ozana posa obota âge komi déjà avancé mais ozana posa obota en tout cas n'hésitez pas à contacter Gavker. Car kuna na Gavker balobara bika libela docteur baloba bika libela basala vraiment baventure te. La famille soki bomoni to kota likambo yo en réalité to ke koloba te mais so to loba likambo yo eza pona otalisa na bato dans boyaka théâtre boyaka musala boyaka kindumba te. Toyaki olobaka awa na réseaux sociaux lelo boko mo pesa batu ba raison. Toyaka awa na réseaux sociaux tolobela likambo yo. Lelo Michou na Naomi Loko na Nayel. Naomi Loko abimina mobala Michou, Naomi Loko abimina mobala Nayel.
abotoli ye mobali abotoli mutu mobali te mobali nda sakani na bino nyonso po mobali wana abala mishu te na mishu na bango nyonso ba célibataire baoli yenga bino moko boya na babombo tango oloba ke boza na babombo na biso me babombo fo batu basisaka bango baliaka bango po bombo fo kofi bango tango bino boye na babombo biso tobimisi balil talent bino boye na babombo ango bwana posa batu batafuna ngo to bwana posa batu babwaka président oyo ageraka SB manager asila meka kotala likambo oyo alire makambo ezokendele sila okita bano baotombwama lelo misho ofutaka balobeli ya bango moko po baya kolobela ye bino boyoka kombo asila etanga malisusu ekoma kaka misho azongisaki babombo basali boye bozobotola mama bino makolo me ole bobotola mpe na ndenge mwa calme bobotola ye na babétise bosala pourquoi bolingi bamona bino botiaka plante bamona bino botiaka basile bamona bino botambola na mituka bien entre-temps baninga baosala formation bayeba osala musala bayeba sous théâtre plus polobie bando futa bango lelo ba belle vie baolia fruit ya musala o bayekolaka basila baliaka ba fruit ya musala o bayekolaka bino bolia fruit ya kindumba tolo bango vérité bolia fruit ya kindumba boyekola eloko te me boyokisa sila bisalu soni mishu na SB a chef 10 linda ndazalaka chef 10 me mishu tango aye komi ya linga akonzi aluki makambo dusoli ti atie linda mupanzi lelo ba audio ono otela bino boyoka baolobake linda azalaka bien lelo bolinzimi linda bokonzima linda te siko chef 10 a muto asangisaka so chef 10 ana maturité te abomi groupe lelo bafi tout ya SB bakoma jouer na concurrence mais tala sikoyo bafi ya famille bota bayelaka musala kuna bala na concurrence te ke ye alataki chemise nga pe nalata chemise ye atiaki bote nga pe natia bote bayelaka musala bofingaka bango baza kubuka baza flou baza bayebi eloko baoluka na vie bayeli musala semie bazala flou wana bofinga bango lobi bakoma pole c'est mieux bazala flou lobi ba obuka mbuma ya bulo na bango lobi ba obuka mbuma ya musala na bango mais bino boze éclairage mais bozinda lobi bo futa mabe na bino à part musala théâtre boa ba fille ba réputation o bo bebisa lelo bo vandela ona ba mabala banani lobi ba réputation o bo bebisa lelo bokanga batu bandoki na famille mwana mwasi aprofitaka te ke profite na bote na yo osalela bote na yaya baya gabi bala kitoko koleka bino bama Teresa bazaka ba bote ba bijou la reine balaka ba jolibilité koleka bino bomona bino momwe to kota na ba mozindo ezate me bino mo bomona lelo ngalo ba so ba bandela ka mokili je pense pas que ya gabi alingo bandela via sala boza bana basi boa kitoko lelo boana flair lelo eza âge e koma na âge moko elongi koma ata opakoli yango nyovi ata opetiki bote elongi simba lisute
bandeko na pese bino no mbote te mbote bandeko bolandaka biso bonjour bonsoir et dépendre na air au kolanda biso en tout cas nzamba lola pambola bino isika nyonso bozali nzamba pambola bino ndeko okoti na chaîne na biso so ezambala liboso tilanga abonnement na yo osabone partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger nzamba lola apambola yo en tout cas ba dédicace nanga na maman nanga Madeleine Keita de mon cœur ici kozali ba gros bisous nzamba lola apambola yo mikole bele na otanga kombo nete tala kaka santé tungisa maman langai princesse Allegria maman Yvonne des gros bisous mémé de mes enfants mes gros bisous ici kozali linda bukulu ya ba linda nzamba lola apambola yo esika ozali wana pe to bosanité famille di bota en tout cas kuna pe mama ici à côté si film donc biso toza toujours focalisé na film na biso o ezo le katoyebite keni ekosukela ye ndenge nini alors famille di bota tozala toujours focalisé na film na biso oyo ezo leka donc partagez massivement car ndenge homicide utaki koleka alors toza pe na posa mon vouloir makokifier belle fikanja ko boma biso toza pe na posa vidéo wana film wana epanzana partout et ozala malamu mingi revenons à notre mouton la famille na banda siko kotiela bino ba audio oboko yoka voix ya mobala Michou ndenga azoloba ke abandaki kobimana Naomi Michou tanga yoki yango bwebwe eza soni na muto akenda koteka Naomi kuna epa ya mobali ya Michou lelo bakomolo ba SBS entreprise bateka basi batu baondimela bino te ndenge nini bino kuna bolingi sapologie bolingi make-up bolingi kobwaka bolingi vie bamona bino tandis que koto baninga ba travailler kana silence musala ba travailler badaili bana ba Range Rover o ba ke kababa nzoto na ba pas n'importe qui te poazwango musala zana musala na ona maboko muto azana musala na ye o azana talent na ye yaya osomba nyoso o lingi na vie ata lelo sombite lobi kuno osomba ngo pourquoi ozolia fruit ya musala na yo avec plaisir yo ozolia fruit ya musala nini olia fruit nde bazo sakana na yo avenir a mwasi avenir eza wapi respect na nzoto a mwasi badaili baotambwa na barange babanini barange Rover ya pembe amila kisara te tomona daili wana yaka na ba vanité de vanité ne na réseaux sociaux te mais ye wana dans le calme à part théâtre oyo bozala na ba vie privée loka ba tutu ya famille bota ba ala na ba vie privée na bango kuna pe batakafu baza o batambula na ba jeep balakisa kutute Sylvie Seka ana jeep na ya bien ya rouge balakisa te balaka pe na ba jeep na bango mais vi wana ya matala na wana ba extravagance wana eyela bango te ba ye musala bazo valoriser musala o bazo sala et en plus bazo valoriser motoyo et place o bango bazo sala la famille ba président ya Abakouk ba président na bango bo partager nga vidéo o ekoma na président na bango na manager na bango yaya bosa elaka ki fanatisme te nde boya kofinga batu na bémission so muto asale émission concernant makambo yango boye kofinga ye na réseaux sociaux so bo continuer boye boko chitise si latina si la ya ba 2019 si la ya ba 2018 ya ba 2017 yete si la ya mikolo yo bien sûr balobaka bango baosalaka théâtre vie privée na bango etali sila te e bongo boke kuta na bolingi mobali moko ndenge ni bino mibale epi likolo nango na mobala Nayel soki Nayel kotala mwana na ayeka asika na réseaux sociaux ayeka asika ko jouer awa mais tala soki tobi tozwa kaka tegra ka moko o comparer na nani lil talent wana
musala boyebi te me ka makambo buzoba po bofingisaka sila. C'est malheureux eza soni nakota na ba audio bandeko s'il vous plaît bo emelenga vidéo aimez vidéo partagez lenga vidéo eza malam toyo kana ba audio ensemble na bino. Encore une fois félicitations na batu tout bana tout ba jeune fille tout ba joua na famille bota ba o ba la sans complexe. Félicitations nzamba pambula bino bo kende liboso boulot toujours boko ba toujours na musala na bino po bo kende liboso. Alors tolanda la Michou, Naël, en réalité, en vrai dire, bah yebina nous et l'autre côté na niveau ya théâtre, surtout na maman jouer, baza ni zéro. Baza bana na biso na côté la bangote parce que baza bana FB tenga na za fan na bangote. Pe na lo bango na ba émission na nga. Nga na fan na sila. Na ni camarade na bango. Na za fan ya sila, ba yebina nous et l'autre côté, ba yebini ko jouer, baza 0 sur 10. Moi, ça me fait mal. Au lieu de ça, l'effort, il y a qu'on peut faire le meilleur na bango. Mais bazo ça l'effort, il y a qu'on peut faire le meilleur, il y a bêtise. Le meilleur, il y a qu'on salir SB. Parce que Moutou a salir ma casse na marambo nion feza sila. Le lo batu bazo ba que sila azo entraîner ba boula, sila mutate karabango. Et tambola, et tout le monde même na ba page polémique wa tiango. Que si la mutate karabango kutu si la banda ko kenote ka ba misusu na erba kenda ka Abidjan kuna ya ici marate bana batu baboya ke comme tourna bango e bi mabongo de batu bazoloba veut dire que bana wana bazo sala effort ya koye ko la musala mais bazo sala effort ya ko sala la biso bêtise ya ko sala la biso buzoba. Si la yemo soro la dit oyo si la saka na streaming si je me trompe pas lo bara bibo si la 2012 si la 2014 si la 2000 ataka tana 2019 ah si la 2025 ya leloté excusez bimisa sila parce que sila la makambo te nene sila la makambo non donc si la makambo tu peux comprendre que donc si la makambo te veut dire que makambo oyo batu ba comme ba kolani sango sila or que sila aza innocente na kati ebe loroté et si ka soit disant les kechu kenda côté ka Naomi et pas mobala Michou biso to zalate sila zalate ba sala so ki pe Naomi azalaka na conscience ayebaka ke mobali wana za mobala Michou wana bango ne bayebi yango mais nazo tuna question oyo yango na lobi nene ya question nazo 25 août 2020. Boyoki parti yango. Parti o balobi ke si la kenda koteka bango kuna na Abidjan esika bakendaki ba fille baboyaki. Banani ba salir réputation asila. Ezaka bateau baza entourage na ye. Soki tokozongisa makanisi na biso na sima. Na likambo Maria lobaka. Tangu Bellevue quand on dit ba yeko fêter ninyo yo ba trophée Maria la taka robe moko na 7 ans à Bellevue zaki ba trophée ba remise ba trophée Maria la taka robe moko ba cook ba yako finga robe Maria la taka Maria yeko loba ma Bellevue bengenga ayebisinga na téléphone koyo kisanga soni te na babiloko no mikuse ko late loko amkuse te tandis que Maria bongisa ki déjà eloko amkuse mais Maria atosi mama na ye abina olata te mama boyaki et la kisaki à part musala o bango bayelaka bazalaka pe na éducation ça montre que Bellevue a édikaka bango po na réputation na ye. Et là que Bellevue kanzi a édikaka bango po na réputation na ye. Siko bino tellement bolingi ba mona bino bato bolata ka bato bongela baninga ba flou bino bongela. Ba mama bezo lata ka bino ba réputation ezo continuer ka kobeba. Ezo continuer ka kobeba. Eza kitoko te. Na lobara toujours réputation ya mwana mwasi babatela yango. Mwasi abala mobile te mobile nda bala mwasi. Ata lelo boloba ya libala c'est quoi? Yaya ata lobi pozala babengo madame.
ya entreprise moko songolo il faut zapper na réputation à bien pour ba respecter yo. To continuer ba audio na otela bino siko bolanda mobali ya Michou aoloba vérité ndenge ni abima na Naomi Lokwa siko pasi na ngeza place nini mibali yango ya bino obosangisanaka so bana maladi do bino tout bozui maladi po mona ke ba fille ebele ba raisonna te o raisonner mobala bima na apesi yo mbongo yo moko poko ko sala ngo moi so asala ka mbongo abula kataki kola na mobali moko apesi mbongo bowela ba mbongo bowela bo apparaître bino bokasi mibali ngo bo pesa bino ba $2000 ba $3000 ba pesa bino kana peta pesi yo yazo bénéficier le côté pa na yo lobi to lobi kuna avenir et pesara biso raison to continuer ba audio après nana ndenge edo ki obonde la Michou ainsi que na chaka on a page nanga il y a une année demi passée si je ne me trompe pas nande dans la explication nyoso nana ba voix il y a Naomi dans ce edo donc on dit obo yanga kaka pona Michou to ki amse pour continuer Michou à y éviter attention so bolingi bakwa ba ya ba bombo na bino e ko chama ngala ba problème ko ba bino tezala na tanga dibinga bonjour je te salue na komi na relation na lokwa na ye ko fâché aye ko sala neta zonga ba no chama kelele tina ndenge bino wana ti e ko makio soki ngura sala ma atera panza soki ndenge bibi ba ngo benga mobali ya boye oye moko amati na réseaux sociaux aoloba ba n'importe quoi aza pe capable ya filmer bino ka ndenge okendaka kena oya filmer akena oya filmer akena oya filmer après asambusi bino na réseaux sociaux po mobali ya capable ya osala ngo po soka zaki mobali pe o baobenga pena mobali ya mobali pena babengi mobali alinga yo mata pe na ba live te to alinga yo tinda pe ba audio te ba fille bo fongola makanisi bo fongola misu bozala te likolo a plante likolo ba mono taki Vietnam likolo ba mono kenda osala photo shooting likolo ba mono zokumba mutuka mne ba mona ke biso bana SB to lataka biso bana SB to za bana bonne vie ya lobby vie wana ozobenga mwana bonne vie et comme Viviane lobby vie et comme Viviane baya gabi ba pelaka à l'époque boleki bango te ba pelaka penza à l'époque boleki bango te boele musala bo continuer musala boela kindumba te boti kofinga baninga linda makolo kilo bango kuna boye bazozo makolo kilo bazwaka te bao vivre cielo makoki na bango bao kesa mobulu te po batu bayoka bango po batu bamona bango po bamona ke batambolaki na mituka basalaki boye bazongisaki boye bao sala ngo te bandeko na nganga nazaka po na ba audio toyoka mosusu s'il vous plaît bo partager lenga bo emelenga botielanga ba abonnement botielanga ba j'aime boya oloba nanga te etali bino te poto mambezalaka na famille libota tomonaka pe babakuku balobaka to continuer oyo linda azalaki sans foutus te oyo amoni alati oyo amoni asimbi abanda kokipe te kamona mutu aya leki ye mutu nini mais lelo na kati ya SB eya lisu bongo te donc veut dire que so na ye na kati ya SB nayel aye na nsima tala komandi tala likolo ya nayel tala nini nayel
4 fois, il y a hôtel mais la elobelia na yel, na la commune na elobelia même na Michou. Comment ça? Comment ça? Ma agitation à Michou, ça se fait pas. Au moins Michou, azala qui étoile, mais et pas yadi nana ora na eza quitté, étoile ne brilla quitté, pesa quitté. RAE na FB, ora na ye pesi. Veut dire que ora na ye wana de pesi. Exacte que bino bato boroya na sima na boroza na même ora na ye. Non, boroza na même ora na ye te. Et loko bato bazo bossa ne loko bango ba fitu bazo rejouer na kate FB bazo bossa na yango wana. Boroza na même ora na ye te. Nezo salanga pasi nene ali kambo nazo le bango en coulisse te. Ezo salanga tellement pasi komona ke lelo na kate FB et comme ka foza na mutuka nene ya ngale ki na vanda ti omona se décider na lobby ke na travailler na YouTube te. Ya lobby na lobby nga Dorcas boloko lobby na rotia ngo pe na TikTok awa. Lelo basalanga cadeau mutuka na komi na 3 voitures na simbi ki cité. Na sali ki ndumba te na ko sala ba partout te na ko sala ba voyage te. Ngonga nange beti nzamba pesinga. Mais bana na biso FB pressé wana nazo mitu na question nani azo influencer bino. Pressé wana euti bino wapi. Si la za bongo te, si la souffrir to moni biso nyonso. Et aussi bino mo mutu comme si bango na complexe pourquoi? Tangu awa bozana awa moko wana. Awa. Oui oui. Awa. Oui. Voilà, on a pas vu qu'il a un atout, il a un bah, c'est Linda. Moi, on a comme avocat, comme on les a. Alicias. Comment on est avocat? Alicias. On va se faire là qui va être. Bon, ça la passion là-bas. Ok? Linda, Alicias. Bah, ça, on dirait ça. Ok? Bon, c'est la passion na bango. Parce que la concurrence te. Parce que donc moi qui bon ça m'a naturellement. Michou ta moyen, aïe na batière moyen. Tant bon niveau de dégager Linda. Pour comme kofi na Linda, tant que tu Michou les gars, ozo complexer Michou les gars na kitoko, Michou les gars na kolata, Michou na ba bijou. Tant on a vu mon salle, mon bateau, voilà, si ma mère dit que je la bango bar Michou. Bango ba na idée photos à quoi Michou, même Naomi, to condamné ka Naomi. Quand elle est jouée, Naomi a bosso, mais elle est 2 personnes. A comment on parle de moi? Et puis Naomi a la ba moi ba style ba ka. On comprend? Alors moi ba style sinon omoni bateau la biso baza témoin. J'ai fait des émissions là. Na fait plein moi ça première film maintenant tourna là moi ça Pierrot ni Kango Pierrot. A joué tellement qui tourne ba rôle wana ndé na sala ba émission ta plus de 1000 bateau ba yo eza nini bateau comment combien yo linga Michou te ozolo bela no ma kasi pour répondre nini. Qui va retenir rien à carte FB. Mais des fois, moi je me demande c'est quoi les problèmes. Bah non, bah il a moussala, to boye linine. Et puis biso mo pe ba chroniquer via si la oyo, ndeto fuli bana wana. Ndeto sali bango ke ba comme na monopole, ba comme kangela na pompe na douche. O mo c'est que ça msala. Ba comme na monopole, ba comme mambu bazo sala biso mo to fuli bango. To boss na ki ke to za ba fan na bango te to ani ba fan na sila. Ida on dirait qui maki biso. Ide wana en tout cas et qui maki biso to maki na biso ne ko koma ba fana ba bombo oyebo na fungoli ni na osela na bombo. Ide wana to longola ye to za ba fana sila nde sali ke bana ba komi na monopole na courage de resala ba bêtise oyo. Ce n'est pas bien. Bota la sila, bota la image ya FB. Bota la sila ya batu. Mwana mwasa ba ngonga nde baby a vu fixé na ye. Donc si la blonde tu que si la ou que dans ayaka mabe abandana makambu na ye depuis que ça le tire au so oh si là tu n'as pas so muta jouer le roi si là pour ana type na ye mais ba na bino nyonso te ko awaza ndenge na ye bambino pe na moni aza na ndenge na ye ba na bino neti ba na bino ni balé wana donc on dirait batala Michou après ba wa ba copier siko mutu so ko recopier anda malamu mutu so ko recopier et comment vivre ici pour aller tailler pour le la télé pour aller
soki aye motu bapostake mingi moto aza na motema ya kosupporte ke ekobota likunia yango balobaka même so parent oza na bana na ndako koluka kotala différence te nyenye ayoka pardon nyenye ya koto na kati yo te nyenye ya toloba vérité nga na kotela motu te mais oyebi soki esalaki ete mosusu Michou a gagné bato ebele bato balinga ye mingi ya liboso Michou so nayebi te soki okaka batémoignage na ye c'est une fille qui respecte tout le monde wana nano ya liboso aza très gentil aza social wana ya liboso Michou ndenge aza wana aza vraiment gentil social na ndenge osakana te peut-être bato boloba te ke ovi par nga aza na part ya mutu te na fréquenta nanu Naomi te me nayokaka baeko ya Naomi eza na bato mosusu baloba répondre na bango aza bie bato mosusu Naomi aza orgueilleuse nde nayokaka me na fréquenta te mpona koloba likambo oteke oyo namoni te nandimake moto asali yango te nanu na fréquenta ete mpa na nga orgueil oyo bato balobaka wana en tout cas nanu namoni yango te mpona fréquenta ete ma epai ya Michou quand même naza na témoignage mwana mwasi mwana bato c'est une bonne fille aza bien aza social aza très gentil très poli eloko esali ya liboso nanu eloko wana naloba ngo na baémission bato ebele bacomprenaka te secret ya Michou eloko esali Michou nanu bato balinga ye mingi même na milieu ya bacomédien eza nini nininga mwana wana ayebi korespecte tout le monde banda ye théâtre okoki kotuna nano manka moto respecte ezala yaya ezala leki apesaka mutu nyonso respect na ye eloko esali ke mwana wana omonaki na batournage oyo bato baza kobengisaka ye ebele mingi nanu ya liboso yango wana oyo bato basalaka basepela na ye bana na biso oyo batikali ntango kuna na famille Libota tomona bavideo ezocircule tomona Belvi ndenge opesa baninga baokezwa formation bango baoluka formation te po bango bamimona deya ke bakoma deja bayebi deya kojoue esi bakoma bomoni baretombe banani basali po bana wana bakoma bongo eza bino moko bacommunicateur na bango bino moko botomboli bango mapeka bino moko bosali ke bana na bino bakoma bongo bino moko bosali bakoma bongo ya kofingelaka bango bato na TV so mutu alobi bwe bino boye kofinga mutu wana bino nde bomatisi bango mapeka alors boasime baosala yango kitoko baosala yango bien me boyebake bokitisa nde sila boyebake bozobebisa nde mosala ya sila ngani sila wakwa bato asala baeffort ebele po akoma ndenge akoma asala baeffort ebele me tala bino nde boye kosisa mosala moninga valeur tala bino nde boye kosisa mosala moninga eza soni encore une fois félicitations na bato tout oyo batravaillaka na Belar TV Nzamba bakisela bino toujours sagesse bokende liboso. Nzamba bakisela bino toujours intelligence pe sagesse. Ya osa musala po bokende liboso. En tout cas namoni na suki wana po na lelo. Nzamba pambola bino bayebolinga biso ba obolanda biso. Partagez l'enge émission partout. Nzamba lula pambola bino. Nous sommes à la fin. Tokutani à la prochaine occasion. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.